ya Tanganyika. Chers jeunes frères, jeunes sœurs, maman, vous qui aimez le Tanganyika, qui ne voulez pas de dans le Tanganyika, bravez ces barrières-là. Vous voulez que le sang coule, non? Le pouvoir ne se donne pas. Bravez ces barrières-là. Faites exécutez le mot d'ordre. Ils vont apprécier. C'est le parti au pouvoir. Nathan wa Kabila, yo général, yo directeur de Kabila ko sakana. Nathan wa Kabila. Nathan wa Kabila, yo directeur de Kabila, chef d'État ko sakana. Na gouverneur, il y a PPRD. Il y a trop de laisser aller. Général Fantôme, Dinosaure, Roger le combattant, Gilles Mouniéré, MTB. À vous l'antenne. Monsieur le président du Sénat, le présidium de l'Union sacrée, vous avez choisi cette voie-là. Hein? Vous avez choisi Ozaki na Liège. Tout le monde, tu fais les pieds et les mains pour Fachi. Grand Kabiliste, nous sommes en train de sortir 5 après et l'euro ça. Nous sortons même vite de ce pouvoir. Moi, Denis du Sochon, l'image de ce pouvoir. Mais vous, les grands Kabilistes, vous vous êtes retrouvés. Et vous combattez Fachi. Donc, maintenant, j'ai son autorité au Bika. Monsieur le président du Sénat, récupérez votre homme de main, hein, votre petit lapin qui est au Tanganyika. Parce que nous allons réagir. Moi, je ne vais pas jouer à votre petit jeu là. Je pense que vous avez été déjà insulté pour 10 ans. Hein, vous avez des trucs pour mettre chaque fois que je vous attaque. Moi, j'interpelle le chef de l'État, le garant de la nation. Hein? Celui qui est au-dessus des FARDC de la police. Excellence, Monsieur le Président de la République, Julien Ngungwa est gouverneur de l'IDPS. Ceci est un test pour vous. Chacun connaîtra sa position. Et comme je le dis souvent, je m'appelle Teke et que la partie commence. Chauffeur wa bien toujours. Yo. Ouais, pour valider, pas pour la valeur. Allez. Ministre de la Rwanda encore. Ministre de la Rwanda encore. Pour la image publiée. Ministre a dit que vous pouvez avoir ton autre manière mon corps. Abonné. Mipika, merci beaucoup par hii vidéo. Hii vidéo ni ya Mukirima descente ya Kanaka Kisonsa. Njo njina ya hii Kirima, Kanaka Kisonsa.
njo mwanzo ya birima bya nguvu sana. Ukitoke Mitwaba kia kwanza utapanda Mikataba. Apar Kataba kwanza kushuka buluba bwa chini. Bale baluba ba chini, ba vrai baluba. Njo kana ka Kisonsa. Mkwe kuba mama, mkwe kuba papa. Ukione tu iparti mkonti ya muntu mwingine, video ya muntu mwingine oto anakuyaka huko kubuluba bwa chini ya mai. Kirima kia nguvu, descente ya nguvu ya kwanza ni kana ka Kisonsa, njo niko na shuka. Apres kana ka Kisonsa utenda kukuta Mulumbi. Njo kirima kinye kia, donc njo kimama. Kirima mama. Kinye kimama yabo kubirima. Njo niko na shuka hapa kunenda Malemba Nkulu. Maison SK. Chauffeur héritier Watanabe. Wata please. Karishabor mon cher. Kuiwa kaji ni butamu sana. Sana tuna zaidi. Para wanakuzala tu kwenu. Paka Bange. Paka Lutuku. Paka Buivi. Paka Bukomvi. Paka Machonganisho. Paka mumambo wa benyewe. We kwenda kutafuta makuta. Shia watu nenda kutafuta makuta. Shita njina ya muntu. Kama unarikuta Mubange, donc unapasha kujikonseye. Njuna shitu kubenjako banaume. Kama unarikuta Mububaya, ukirikute Mububaya, unapasha kujikonseye. Njoka na Kisonsa katuko na shuka nikakirima kama kabaya sana. Sana tuna zaidi. Fata video pole pole tina kumwisho. Temple! Charge yangu yonu nenda upelekea bandu kwangu baluba. Merci beaucoup ba abone bangu. Mfate video, munipandishe kwa kumavia. Munipandishe. Fata tu video pole pole. Shipite hii video. Kata mbele. Nula mihano mune de bayulem ni triva mitoga ni mafuta kujila tetu tuno muyi kayanda ken Mambo ya leo Mkanamundu, mambo yanapitikana 11 pa komini ya Mulunda, komini ya Mulunda Mkanamundu. Ni mambo ya bunga, bantu banafia bunga bandu. Mukufia kimbasho ni kuanguka kinamkia bongo. Bakuka pale na Jean Garça bakuka basisi kina bangukia. Mambo mkula kizinyika tellement sana. Bandu wapeleka pa hospitali ya nini? Ya Sentezi ya Kamalunda, wapeleka mbabe mbamu. Ndio bapeleka ba 4 banana bana survivre bade banakufa mambo moya na jeune garçon. Lete tuangalilie kwa mambo ya bunga. Tuangalilie eko. Et puis pale bananzele mafujo ile
ule soda mwenye kufanya ile mafujo kwa pale soda na kimbia mambo pabla saba garçon wa kwa nguvu mkimbisha soda na kula rengea na bayuni mangalieni dimanto ngaikia bunga banduku lete tangalia kwa mambo tuanza kwenda ni kweushi buna ni kweushi mambo yangu kuma kwa mingine kuna pesa tu ndio Sasa ni wao mwa repliquer Sasa mtu anakimbia. Sasa uyaka tosa hii basi ya wafaliwa. Tule tunakimbia kule. Bana nitaite pesa kule. Hapa kwa anasimama kwa hapa. Anafika na Comme annoncé, la brigade de démolition est passée à l'action ce vendredi 28 avril 2023 à Kambova. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Eric Mutandala, a personnellement supervisé cette opération, venant en appui à la Société nationale d'électricité SNEL Région Sud, qui voudrait y placer une ligne haute tension pour renforcer son réseau électrique dans le Haut-Katanga. Ici sera implantée la ligne 220 kV obstruée par des constructions anarchiques en remplacement de l'ancienne ligne Fungurume-Panda vandalisée. Dans cette opération, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité était accompagné des responsables de la SNEL Région Sud, avec en tête le directeur Jean-Marie Moutombongoy. Même opération de démolition à Bungu Bungu, toujours en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Des maisons d'habitation, kiosques, bicoques ont été démolis. La SNEL prévoit d'implanter ici la ligne 61. Notez que l'opération de démolition a été officiellement lancée après plusieurs avertissements donnés par les responsables de la SNEL, couplés d'un ultimatum lancé par le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta. C'était le week-end dernier. Bonjour chers compatriotes congolais, naza honorable Kinoa Yakala Sansine. Vraiment naza liboso na bino pona lo banani bando ko voter ngai. Momoni mande ko mina suka na yeli kusenga na bino ko voter ngai. Ko bosa na makambu yakala. Kuni naza na ba projet wa to bandaki banamo akala ndako na ngai oya chamala lokote ya malela nane silite. Soki boboyi ko voter ngai lisusu na ko silisa ta kuna ngai ya etage wana te bando kuna ngai ko voter ngai naza honorable ya mutema malamu. En plus naza na yekola moko na bandaki ko tonga na côté ya nanye kuli Faustin. Babilo ko nyonso wana za projet to za bana mboka bobosa na te bo voter ngai. Ba projet na bino mususu na ko silisa ne vous en faites pas mais na ye lisusu. Malgré que to sala ke loko te mande ko mina suka be voter moi quand même pour que je termine mes projets là ne me jetez pas bande kuna ngai. Bolelate, vous êtes responsable, vous êtes responsable de la situation que vous vivez. D'être connu, les oubliés du pouvoir. Vous êtes responsable du pouvoir. Allez là. Le difficile que les râles au personne ne m'a pris l'air dans sa banque. Va reconnaître ta biso. Petit capanaté. Tous responsables de l'unique parti au monde de pouvoir, dans ces militants, Bazaka a la même situation sociale, poussière, n'est pas qui est en opposition dans les pouvoir. Biso idem.
oublié. Tous sont responsables à cause du fanatisme. Le bête là bas tout ma beau. Ata bazou tababa comme si le secrétaire général à IDPS. Beaucoup de mieux bengue. Chef de MCCG, chef de MCCG. Ata bazou moi ba tcheka secrétaire général à IDPS. Beaucoup de bengue milou. Donc tous sont responsables de fanatisme na biso. Tous sont responsables de clientélisme na biso. Nous pouvoir les surtout c'est nayebisi bino bana mboka toza lisusu na droit ya kondima bozoba oyo tozali kovivre te sino tokomi bacomplice na yango bana na biso bakopardonaka biso jamais soki bayebi ke tondimaka kovivre na boumbu ya boye yango nasengi bino bana mboka tobengana ebele le 17 mai wana ekozala avertissement ya liboso ya kolakisa bango nanu ke tolingi mboka na biso ezala na kimia tolingi mobulu te etape ya liboso yango wana etape ya mibale nakanisi boyoki mokonzi ye moko alobi ntango ngonga ekokoka tomoni ke Joseph Kabila ayoki message na biso ya sensibilisation te ya mobilisation te tokozwa mokano ya kobengana ye na mboka oyo tokozala na droit na yango naza koyebisa bino tokozala na droit na yango po bisika nyonso tozotambola baza koyebisa biso boye kongo toyebi ke moto aza wana azali koviole makambo nyonso aviole constitution aviole accord oyo tosali malgré que aviole constitution toyokeli mawa tolandi conseil ya président na biso tokei na dialogue epesi kaka ke aviole constitution bato baza koyebisa biso na bapaya babi bino bakongole bozwa initiative tokoboya yango te yango naza koyebisa bino ennemi na biso ya liboso avant Joseph Kabila ennemi na biso ya liboso ezali bobangi soki tolongoli kobanga tokomona Joseph Kabila wana lokola nyau lokola leopard donc yango nasengi bino boye yazali moto aza na besoin ya respect biso mpe toza bato toza na besoin ya respect soki alingi totosa ye atosa banana noluka kotosa biso atosa mboka atosa mibeko ya mboka sino tokoyokana na ye te yango boyoki avertissement déjà apesi démonstration ya liboso le 17 mai ya mibale tokobengana ye soki ayoki yango te soki Kabila lelo ndimaki atika pouvoir eza parce que constitution wana eboyelaki bomonaki filme oyo bafrance atunaki Kabila okopostile alobi bopesa ye kopi ya constitution mboka mona moto akoma constitution wana nani Kabila soki Kabila akoma constitution azorespecte eloko oyo ye moko akomaki à son temps. Si vous comprenez, ni bino boye bokuti yango bozalaki kaka constitution le bible constitution le bible bolingaki tango ko contredire boye ba valeur constitution tango ya komona ke intérêt na bino za primordial comme ko violer constitution za clair Daniel Mbawaye awa lobi ke ba fi bazala mboka babala baona $500 ba o bazala nini na Kinshasa babala baona na $200 sur ba bazala Kinshasa babala baona na $300 alors que constitution zolobaki biso nyonso na miso mibeko toza ndenge moko muto aleki muninga azate devant la loi biso noto tona même pied d'égalité mais ya zolobaki ba oya mboka babala bango na $200 ba oya Kinshasa babala bango na $500 do ba oya mboka ba congolais te pour ce congolais nini constitution zolobaki biso noto toza ndenge moko na miso mibeko likonzi mais ndenge nini ya koya na ba loko na ba discrimination bongo ozomona non mbato ba na ba discrimination yo olobaki nga na ebite makambo nga na oloba na ebite yo sikoyo yebi yaka na opinion le plus légitime to yebaki muto makambo oloba ayebi yango oyo ata par écrit oyo lobi yango ata nungo ye wana au contredire kana ba commenter kana nungo lobi yana obi ma sœur regardez l'article dit ceci parce que ninga zana loi ba ko voter ngote ozo contredire constitution article 70 ya constitution lobi boy mutu soki faza nini
a postulé dans l'élection présidentielle, soit un Congolais d'origine, soit Congolais oyo depuis 1960 écoute bango na Congo. Siko yo mutu oyo maman na congolaise. Azana droite, bino boyo koya na loi de père et de mère. Loi de père et de mère, elles ont contredit constitution. Baloba te. Finalement eza nini? Puis ne sont pas congolais, tu es que tu cabinoté, mutu ne sont azana droit au vivre. Eza te que se comparer na pouvoir te. Ceux qui muto dans 7 ans à l'équipe, bozolunga bo contredire bozoluka. Boloko non, botika Moïse Katumbi qui na élection. Ceux qui a échoué, mais au moins botika enano a postulé. Ceux qui a échoué kuna. Ceux qui ont revendiqué ba droit na a qui revendiqué kuna. Mais pour l'instant, souci moko biso tuzala ngoza ke Moïse Katumbi a postulé parce que Moïse Katumbi wana so balobi lelo ke aza congolais. Mais tant que que Genève, azala congolais. Tant que bando sa nini po aza congolais. Siko lelo loi wana eza pour objectif moko ya onur mutu moko. Alors que na RDC to na 9 pays voisins. Siko yebisanga bino bossa biloko wana biso to boite, mais soki ezaki ke ezala ka bon depuis kala oui ça va, mais ezala kate bozo sala ngoka pona mutu moko. Eza impossible et puis ezo piétiner constitution. Ton dimango ka po bino bolobi ezala no nini na bino eza nini. Biso non todo souffrir. Boca.